Mamba Kalado Tony Tolo Bake papa chéri à la Nina. Bien bête na francophonie. Bon bah signer là na Isidore. Nabi na signer là na francophonie na Vivendi. C'est là to so la bien. Francophonie yango et ça mi na France bien na Congo. Ça mi na Congo. Alors, et bon point ni ambassadeur ya France ya Congo fa na France, il fa na France. Enfin na point pour représenter nous. France. Francophonie ezali likanisi ya ba français mais et ça la magana moka nyonso oyo balobaka français. Donc lokola Congo tout ça la langue française. Donc normalement c'est bon ça likambo. Donc déjà Isidore azali qui représenter makambu nyonso. Si on lokola bongo pe fa balobake bon lokola les Isidore to longolango a to kino donc fait egola asia beti oh tout ba oyo la biso ya ba client. Des martyrs oh na me salamate et en plus bato salamate o kana jile batondi se logo yo ngazo ba na biso ke na bino biso pe to za au moins neti wera na jibe so to zo ba ba feri botaka ba muti po ba o ba wera na ba jibe ba sali yango lelo feri azo ekula asala ya honneur nyonso so so makana wini donc biso swena na ba feri te ko tsara jibe te ko tsara wera te ko tsara Adolphe te Blaise Boula te nini parce que makila o eza pas na Blaise Boula ou ta chake bozala na wini ah aza vie na biso na lobini na seni biso to boya Blaise Boula po alobaki ba golo bozo s'attaquer na sango point sango oh et bon sango mu dans l'église on peut s'amuser to attaquer et Israël Mutombo to attaquer pour nani yé moko asepela lobaki faire aza meilleur chanteur l'émission abina na bima ba cher de publicité so za na moko ozomisa yé mo mutu aloba mama do aza mutu double discours à des fois est-ce qu'on a lobby souni pour bino bo s'attaquer à des fois mwana ko iko s'attaquer à lobby entre Falina Ferré mutu oyo a presté bien azala kuna posa ayemba te se fali batu déjà ba bandere au sala nyonso na lobby ba yokana biso premièrement na francophonie oyo ko beta liboso ya mokonzi ya mboka mutabeti apesi message ça utile la faire azati parce que les lots tout ça a fait awa na Kinshasa bande on a biso bazo kufu ezaki utile bamboka nyonso o eyaki batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est mon officiel Plus Télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto, chaud. Vous êtes au pays, ça rappelle chaud. L'émission où elle est aux élasigo, l'eau n'a souka, peu bon, moto, moto, péli, ça les boire, l'eau peu bon, pourquoi pas, moto belé, on appelle ça moto belé, on appelle si moto mingi. Na grand prêtre maya moto maya tout moi pourquoi pas na Berlin ngamiti c'est beba c'est pola c'est na epte so c'est uzika na PC ba moto belé général manager Clovis Fimpa motema mama Doris Fimpa na PC encore ba moto belé pourquoi pas na Armel mbote ne komaki na boagi na kaso na bosani na pesi Armel Ombo bambote belé comprenez que nous sommes en direct to lingaming ezala bongo l'homme géant Alain Genendo na pesi bena bambote belé l'homme géant Alain et Genendo na pesi bambote belé ya Fifi Feza femme forte na pesi bambote belé l'homme géant Alain Genendo na pesi bena bambote belé ya Fifi Feza femme forte. Je suis avec Ayampaka, on va parler de Papa Hervé Ferrigola, affaire Vivendi. Donc, tout ça, Kimiate, Vivendi. Dans la monika, il fallait expliquer bien faire à Vivendi. Je ne sais pas si vous avez déjà Ayampaka, dans le plateau, Ayampaka chaud.
bwangela bango ka show te show mamono na moni to dozaki show mais sengi sko show faisonga na pesi mbote na ba fan club na nga nyonso ya cité verte na mama butu bako côté na tout na ba fanatique na nga nde bozo to nga mikolo na zo sepela mingi isa unga na 9 fois boss et puis c'est na star mi de 3 fois star nde vraiment kenda venga ndo maleli donc vena na vie dimanche to za na vie na vie na monga ndo maleli asubila nga na restaurant Musunya Dragon ya Dragon muke déjà pour $50 tina tonda ya ba 500 yo poliara ngo naliako na orango ndeni elengi donc la vie que ba tout na ba isa unga mutu na ngai isa unga le king ya ba griffe et puis le vieux Birango Biuma nous en a bienvenue sur le monsieur penalty na ebi ke ti okomaka wana to les a 3 Jordan ba ça nous ka 3 koka 6 et kokini ya mpaka boni basangwa star mido 3 fois star 3 fois star Kalata ça ingénieur Maraboue Mbipé donc type boka na lauréat de Bruxelles legi na ngami a pesa na liboma ya mpaka ezanini affaire vivendi baloba nyonso bakoloba na nyonso baloba te papa Hervé asi abetaki double francophonie même ba signaki na Isidore Kwanja ata francophonie eba na ngwe mboka o mokonzi nango fachi tango ferego la betaki fachi azalaki wana beto atalaki amonaki donc soka eba ferete to babengaki etalinga azala te donc nyonso bakoloba zéro pamba depuis francophonie bandana sa beti 2 jours ka beti na journée mo beti mutu azate ka ferigola bakoye kosala ba programme nyonso o bazo sala mwana mukili na bango biso okota yango te biso okota ka mukila musique donc to yaki poto beta to pesa la bonne musique ferigola sa pesa ngo dimanche na Congo mo te dimanche sezala dimanche vraiment na Congo na nous en embouteillage tel les aïki dimanche utigolika et nous là sa puissance ya faire rigola donc mukolo yezo apema ko nabi ampaka na landaki émission ya papa Sango franchement émission ana ayambi ndeko moko aexpliquer ba makambo ebele faire rigola à otala biso je crois bien otala biso parce que émission ba leader tout batala les jicho les jimoto toujours yampaka ouais na minute au papa Hervé aza au fourré au moulin puis aza na actualité pourquoi pas ya banda peut-être que ça le loro moroboy ya ozela kaka fali soka sali likambo nde agelanda sala francophonie zaina makeleli to zaina marti muto yo tangi comme jeune artiste on a fali so ba bina ya beta siko soit tu fera beta oli pour dire peser makasi nabi babilo musu auto lo bana batomba lo bake moi j'ai fait l'ifasik ka bana ifasik mutu bazo bebisa makambo j'ai fait l'ifasik j'ai fait ceci cela mais basa na bantene nzo na ba chaîne wana eza ba ya ga su na ba otefela pwana na musalo ya biso ba goy na nabi ya bizela na musala oyo ezaka lo rwande bat balika na TV biso to sala ngona internet te bango lo ba parents ba fute ba minerval ba to sa ba parents te dans les biso to sala a sere to tanya ngo bien te parce que biso to zaya na ba TV to ya dabi ba to nyonso ya ifasik donc en tout cas soko za na mwana o fute la minerval azo bi matongo asukola ke tamola pona ma internet benga nai donc parce que bon faut pas sala ba kende na sala na antenne nzo na ba antenne bois ba antenne mo bois ya la ti cravate na so ya moi si pe moi veston na ya musalo batike la biso donc tout bazolo ba nezo za la pamba pour faire rigola abeti concert na eza normal azui caché na ba tu ba répondre ndenge zalaka c'est ça la musique o ya cop ezalaka mutu boye na nga ba osala boye ponga na beta ba otanga po mambakala donc tu to lo ba ke papa chéri alandi nani mais abete na francophonie bon ba signer na Isidore na bien na signer na francophonie na vivendi to so la bien francophonie yango esami na France bien na Congo esami na Congo alors et bon point ni ambassadeur ya France ya Congo afana na France il faut afana na France afana point pour yazo représenter ni France francophonie ezali likanisi ya ba français mais esalamaka na mboka nyonso oyo balobaka français donc lokola Congo tout ça la langue française
Donc normalement c'est ça likambu. Donc déjà Isidore azali qui représenter makambu nyonso. Si ko loko la bongo pe fa ba lobake, bon loko les Isidore to longolango a to kino donc fait regola asiabeti oh tout ba la biso ya ba théâtre. Et comme on attend loba yango moni artiste star amener so asali likambu. Faut ezala rabutala. Moni bano tout ba betara ba jeune garçon wana o bazaka na Afrique na nani faire l'équipe. Oh, mais faire ça 140 000 personnes dans le stade de Martyrs. Oh, non, mais salamate. Et en plus, bateau. Salamate, on a joué bateau, c'est l'euro. On a joué un abisso. Que mon nabi no biso peut tout ça. Au moins, tu vois, on a joué ce tozo, on va faire, il faut faire bamuti. Pour ba, oh, bah, ouais, on a joué ba sali, yango le faire, azoé kula, asala. Honneur, n'y a ce soir, on a gagné wingi. Donc, biso, soit dans le faire était koutara JBT, koutara Werate, koutara Adolphe, te Blaise Boula, te Ninité, parce que Makila ou ezé pas na. Blaise Boula ou ta tchèque bozala na Wingiti. Ah, aza vient na biso na lobi nini. Na seni biso to boya Blaise Boula po alobaki, na yebite feza Schengen, maître Waza, et puis maître Gengo, na yebite. Ce que ba golo bozo s'attaquer na sango point. Sango. Oh. Et bon, sango mutu en église on peut s'amuser à attaquer. Et Israël mutombo. Tu vas attaquer pour nani nani. Hier mon roi sepela le bac fait azab meilleur chanteur l'émission na. Abina on abima ba chair de poule douité. So za na moko zo misamo. Hier mon mutu aloba mama donc azam mutu double discours. À des fois. Est-ce qu'on a lobby suni pour bino bo s'attaquer né? Ah des fois. Ngana ko iko s'attaquer. A lobby entre Falina Ferré. Mutu oyo a presté bien azalai kuna posa ayemba te se fali batu déjà babande ko sala nyonso na lobi ba yokanani biso premièrement na francophonie oyo ko beta liboso ya mokonzi ya mboka mutabeti apesi message eza utile la faire azati parce que lelo ta toujours ça feti awa na Kinshasa bande ko na biso bazokufa ezaki utile bamboka nyonso o eyaki bayoka message wana o faire rigola bataringa pesaki et faire réveiller na mokonzi ya mboka que soit le lopo francophonie eza milulu première fois ndeto kolibo première fois mutamu na mundela bundi jido oui première fois mona mna ke mundela bundi jido sikoyo faire rigola tali ba pays nyonso o eyaki ba pays ya ba paya nyonso ba yaki et en plus yeba ke ba pays nyonso ba répondre été parce que ba kanisa onde Congo tozana zamba misu ba kanisa ka tozana sécurité tozana étape moko ya guerre tonini ba tout temps ba ye ba découvrir que Congo weza na onde lengibo après faire rigola tango yaki mukolo asuka to yebisa pe bande ko na biso bazana Goma po ba ande ko tala po ça qui en direct partout ke ba yeba esika o bango bazali francophonie pezana bango po tozana bango de ke. Si vous avez un message, vous avez un message, vous avez un bolingo, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message. C'est du vagabondage. Quelle sorte de bêtise. Quelle sorte de bêtise. Ce qu'on a la sali bêtise. Ce type-là. Ce type nini. Règle. Règle. A sali bêtise, il y a nini. Bêtise, il y a nini. Bazo, c'est là, un message, il y a bien. Pour na batu yango moni ermo ata so ba meme vereli so me bo mengo ata gala ata mundela ngatuna il dit quoi so ba ngaba expliquer ma mundela zolo ba richesse zanini na rozwa lobi na okoma lwa bango siko moni ba message oyo fera yaki nango to yena biso na ba message ya bêtise te to yena message oyo ke il faut comme monde entier na batutu ba UNESCO batutu ba ndota la batel na moi mobali waza na souci ya mboka na mais c'est un modèle boye bakisa respect ozomo mabe ya kanam na Suède na pesi mbote joyeux anniversaire déjà kalaté joyeux anniversaire mabe ya vendredi donc tozala mais tozape makanisi za na Suède voilà ozomona ba lignée faire azoki na moza lignée ya ba jeune garçon te au moni mutu so akoti kopsika akumisa ba maître na nani siko akoti kopsi akoti yo landi nani te olandi Charlie Pakalingomba te c'est un brigand c'est un brigand na miko yo kana na miko Charlie Pakanobi miko yo c'est un voleur azara mutambunda na winge muzika mobimba bakenda na voyage à Iba na Brazza je crois japonais
tant ba uta poto cicatrice au monde na ba beta wenge musique maison mais azara mutamuna aibani bakaleso aiba japonais bakaleso Kyoto ko bana ba beta ba musicien tout na ba pomba ba mettre India Force ba beta ba mettre Shalaku na bi net ndomo yo yibsanga omoni Charlie Paka c'est qui et bon il était Charlie Paka na za mutu ozo tsa ba trouble na orchestre so orchestre héritier on ekufaka pona ye alongola ba tal alongoli ba animateur ba musicien ba ke ti ba ke osala orchestre le so héritier simba bon to yebike ba Charlie Paka ba na ka simba te et simba ayem ta yembi ba yembi ko le kabino yo la ndi Charlie Paka te aba ba yembi ko le kabino la francophonie na nga DJ Sabena bitala boda fashion na pesa mutu tala mona noko mona héritier a mwana elaka oyepwane simba te likopa basaela na mboka au moins tia comment oboka batu mususu nani asala ka boye nani asala ka nani boye pona oluka ko laver loko na ba Charlie Paka bazana kati eza ba réalité ba vie batu mususu mo eto beta ngwa ezati to comprendre te amelo yo la numa comprendre ni na mamia Paka oloba bato ba otala biso ba comprendre na bona ko zinga mosinyo ba vie batu etala mwene ti Charlie Paka yo yebite ko orchestre héritier posa mo panzisa orchestre héritier panzanaka aki o se retrouver na Angola na mimara bango bakinda Angola Charlie Paka akomi ko finga héritier omoni ekuta sala ka boy omoni ekuta sala ka boy omoni héritier nga poye neti nga déjà mutu so finga mamba bon tozonga na biso te pe bo ape moi sina mobali te bozonga nilana nini muto déjà so boma musala na o alingi yo te parce que orchestre na ekufaka ok ce n'est que ndarabu au seul mais fort ya olongola ta ba 8 musiciens ba na clé nyonso au mima bana batu na buzoba lelo bazongeli vina ba au moins se ba continuer a oboma lisuka orchestre Charlie Paka mais oui batu na to baninga ba neti nini faire ça ko kisa makamu nyonso ya musique na génération na bango mutu akoka na faire azate faire ko atteindre niveau ya VJB piana ba niveau ba VRSO siko na génération o ya sala nzambe mo asali mokili abimisa mutale kaina maele na mokili naye siko na bisana yo sali génération neni ba bil ba banda génération bila ko banda za balempela oh arrête maman génération 5 alempela mutasali bango chaud to sola na bien au moins lelo ba jeune nyoso ba bimana musique et pour na faire pour la faire la nini ya Paka expliquer biso pour la faire ba ajo faire ayaka nango na maison mais ba ajo héritier ayaka nango na boinge musika BCBG pas président JB Pian tel père tel fils donc héritier azali mwana ya faire to baba tel père tel fils ezaka mam to so sala papa na bandaka ko sala mam to papa na ko sala pour faire ya musique na ajwana ya mukie ko beta na wenge na taona ezalaki facilité na répétera likambo nyonso donc ezalaki loko eza facilité na éviter kalichins na États-Unis Fanny Likala Dodge puis Noël Zolo pa Québec na komi kolo na batu na États-Unis Charlie Kabé mutatikila ba valise dilamba na Charlie Kabé na peso wa mbote belé na pesi Bruno Lubika monga propre monga sika non ozela rara muchiri barape na pesi mbote muchiri bara mutakabela batu monga na loma apesio 50,000 biyo eza muke zo 200,000 na loma no muchiri bara na peso wa mbote to lo banini donc clégi chaud au moni tout au bakosala ba actualité tout bakosala nini tout bakoloba faire egola azana temps wana te au moni lelo époque ya bizorbi et na mambo webiti na bizorbi bizarre mambo ebele to mona batebele ba se comporter bizarre bana mikie pona mbongo ba manquer mikolo ma okoloba ne en face te parce que moi na kia manquer mikolo pona mbongo nani ngamo bazo mankanga na kisasa pas nani yo so ka samona partout te oazo mila batu mbongo boyeboye bana ngana na bit c'est que yo mo mela ba mbongo ka nde bana mike ba mo tambola na kombo na yo mo ebino likamte mezo ngana sali lo côté commande ba memi ngana maboko mapinga mama we mo ibia comprenez que nous sommes en direct avec Yam Paka kasi po ke na bwe ngana sali lo côté ba memi ngana maboko mapinga yo na olela même balasima fo mama bofubo signer contrat na Vivendi pour la mamba Sonia Vivendi c'est qui na omona ko ndo so ça polo a fille d'odido
Moi ba polo ba ta jeune fille moi mtakala zo saka na ko ndé mona ba Vivendi wana zo yebisanga yoka komba moto Vivendi que agence ekas Vivendi ezani ezel loko tetala faire rigola asi abetaki bowling a tête ko bandela yango te valeur nango eza mokonza mboka zala yo arena pe fala tskalera la rame encore ramo yani ya ba bien tout dessin chauffane ba théâtre na yo yeba mote ti lelo yo to mona matete le beta fa ba bulega moto alikaya yo mona matete kale ba ko kosa na ba mama mike ba kosa mambo ba kosa ka bango na bango ba jeune ou même ba jeune ba sala na ba jeune wana mama na biso te biso ba nkali tu comprends ka moi mito ba jazo sala arena Wembley pe ateki da 9000 billets tel 3 Tony a teka 68000 billets Tony a teka 68000 billets kuna kapoche ezate ezalaki osombi paquet ba kapoche ba pesi billet kuna mama wana ezalaki Yo sakana marabu Cédric Mbala lisimie Kimelo et puis Jojo Kabouya na pesi batina mbote mikolo tout mbote ka ingénieur marabu merci quand nous au excellent bambo Armel ou pesi bambote belé danger toza donc auteur sala maman tout parle ba pona faire rigola bazo sala publicité babandaka ba voyage raté ba musicien locaux na éviter na ba classe ngo ba bino pe bo mel bo voyage raté na bien déjà tant to soki toke Zambie toke wapi eza déjà international code Zambie za code Congo te ata kolongo akokende Brazza poso yebisinga na ba Patrick Bekamaza international ngola orchestre ke nango Angola ya code musu 244 ya 243 te ba chiffre déjà changé et puis drapeau peut changer babibo kendami kana communauté bo betela raba et bon Zambie za na communauté na biso ka communauté na bino biso ba congolais nde bokindo ba biso nyonso muto okosa te to betaka est na batu à part Gims na Daju yebisanga muto abeta concert sans mindele baye mais c'est Nonino mais c'est Georges bango tout mais c'est Dikrovich baye puis mais c'est nani Dikrovich mais c'est Dikrovich master nana ça il y a Jambo ça il y a Jambo mais c'est Dikrovich na peso pe relation oui on le va sur na lembo na lina ngati c'est olia batu bambongo ya pa somo mikolo leni type bokana lauréat de Bruxelles nazo diate nazo zaka na besoin ko bisinga yaya pardon je te dois nazo diate na ba mbongo na bango mais ce que le bilanga yaya pardon so le batana miso batu tata na chombu ata na chombu yaya pardon ba pista batonga so ba lo baka to senga na ba esika mo ba soda na ngai soda so like si maître munduki mabe pesa na mbote type bokana mo pesi ya paka mokangi loyele la pesi mbote la pesi mbote vraiment bonjour na batuto balanda biso na batuto balinga biso na babonné surtout ya Congo et c'est officiel le plus télévision vraiment ba mbote na bino ebele ya mpaka to qui na biso na clore l'émission quand est-ce que tu aurais retrouvé faire rigoler dans la salle mythique en Europe Clégie Show babetaka musique te po obeta façon ya wenge za drôle faire rigoler c'est du wenge na likolo ya wenge tangu papa na bango wenge aboti bango ebisaki bango kotia mbongo te na musique kotia mbongo te na musique po o bénéficier eloko te papa wenge ebisaka bango producteur akoya akomema yo okokende kosala musala na yo okozwa mbongo kozonga kosomba mapangu bana na yo balia bamela bafana donc faire rigoler ko yo yaka na bakapa soki wenge laksa bango te laksa bino ke producteur akozwa yo apesi mbongo yo sali musala sombi ba mapangu mais concert à stade de Mansi vous avez na ba sponsor te et bon beka zaini mais kasi sponsor yango beka oyo asalaki nyonso oyo bato bazwaka ba 8000 sponsor ezalaki ke bapo ezalaki na bafanatique nini sponsor aza te non yo mona te société de la communication RTL concert eza samedi batie publicité nango vendredi il fallait ka batia na bango te wana ekoma esoni moto esalaki alors na bokasi kaka ya beka moko esalaki réalité esali donc c'est que ba congolais baza plus fort
po beka ça qui yé moko mais ba indien o ba bimaka ba sponsor ya ba concert ba bazaka tala ba indien mutulu ko ba indien po na ka concert moko mais biso beka ça kaka yé moko beka longi ba sponsor wana nyonso to mona donc c'est que elongo ezali c'est que elongo ezali tala na wenye ma mwana ezala raté oh luko ba tse musicien billet luko sa ma mwana wenye ezala baninga ba yu arena bazokende ba arena Wembley tala na lukutu na moni mutabe po mutabangi sa biso fois beta na Bethlehem abeti na Jérusalem na Galilée to na Golgotha ah papa chéri to beta na Chine ngana lobi esika Yesu ataka makolo kende ko beta po la biso ke wa fort biso beta na Russie bon qu'est-ce que là ba jeune ba tsaka mnoko ba beta na Russie fala beta na Dubaï laisse tomber innocent beta na Dubaï presa Monaco ya mbaye innocent beta na Dubaï tala bato to mona kawana o bato ba betaka o moni siko faire gola po azana jet de photo te au moins bato to mona wana balula ka faire te fala lo babozo ande occasion okangala baba photo yaka ko mukolo oyo bokutana na occasion bokangala bato su ba photo oyo mutako kangala na lobi malembi ya zwa ta osenga petit Davido photo petit Davido ba fana na Gessia Samouraï azotuna azotsa Gessia Samouraï ça c'est papa Hervé abi je l'aime petit Davido petit non et bon na camarade na bi bozana na respecter poto lo bana bino mambo na TV ngaso na losanga na tra yo na biro na yo ingeza kata tonton na sala no natra lo wana o sa msalo bokoma no bogangela nga mabe bolo ba makama bino na kota mabe yango wala nzamba osunga ngata na OCC na ozwa poste comme ça tout le monde na musika c'était là yampaka yende to besne pela masolo lelo yende to solo line auto ga ko solo na yampaka ouais déjà to qui na biso na souke émission mot de la fin par rapport à émission plus ba dédicace rapide mot de la fin ça que opération Gaulois aux Aridi baté pour te comprendre bango tango bayuma basala basila kande ba créer rapport yuma ebi ke yankia ko beta le mona okufa plus mona mayuma koma obomanga lelo oy comme sala bango e ande obomanga lelo mais eloko ezate oy sala banani e sala batwana e comme ko obomanga lelo ba oluka po faire so nyati mo le mo ba kufe koma non bakangi mutu abomi mutu pe ba okangana bino ya non assistance à personne à danger po mambo bazoluka bino ba journaliste bozo monde ba bozo pekisa te no bo chata fara la Bercy fara you arena la ni no boluka fara bo chata Bercy mwana mukende alataka pantalon mukolo so ko mulata pantalon mwana muke mabe biso ko za na tante kende ba jeune na biso lelo bazali jeune mo atielo na zo sala biso tutiano neti biso zamba jeune tolinga ba petit Lacoste bango tu ba petit oyo ke fait nani Lacoste petit na bino oui petit Lacoste petit nketo petit na biso ibo yo na munene yana eza petit Didier petit nani petit Didier petit bo ya Jackie tala JDT naebaka avant Mobutu akende naeba wana ba refoulé JDT bolimisa na lonia lubaluka limbisa na tika non but bota la biso ba zela ngo wana ba refoulé JDT bokechu ba utaka Londres bokechu noko esongo na logique bazobeta na félicité babeta na félicité babeti neti semaine oyo semaine okuna el Paris robeta wana JDT ba refoulé aïe ya Jackie grand chanteur ya lelote ya Jackie imbisi londende motema toni na mauta yo kende ngana tikala na ba penser na moleli mona yende doyena bino yende bobanga il facile ça amiti yende bobanga tu asa il faut biso ko banga mutu te to respecter bato to banga nzambe na roi David o akataka makino na temple respect ça réciproque tu peux ça bato ndé respect bon déjà to comme na suka ba dédicace na ngai segna na kena zongi na pesi Bouve le Gaulois soda mbodi Bouve le Gaulois na pesi yolo mabele ya faire pour ce total bato faire na auto na yolo to puissant bokota yolo cité la costa kanela bino la costa basi ba longwa ya okanya yo longwa kote yo kanela ba okomo bimami balé doni
okomobima mibale La Costa Canela Bino. akanela nani yo tu mutu akoluka na ndako asenga pardon La Costa baute kokanga mona bino na. akanga mona bon wana te wana biso te so epoto ndima mobali akanga Groove Legolo akanga ngai akanga Muzeki Ndingo akanga Nasiba Seli akanga Vasco de Gama wana to ndimi Continue ma dédicace. La Donc, Costa aux na pesi Groove Legolo ambote na pesi Issa Unga na 9 fois Issa Unga na 9 fois boss donc na yebi ke yone na opesa bango te po ba ko luka makambo Issa Unga na 9 fois et puis na pesi pas yondo opesa. ah bango to meme na kopa babaluka Ozela non non opesa mutu mo. L'homme géant Alain Guinendo. ah na Temaya Maman Fifi Feza femme forte. Aza non ebisoza congolais. ah ouais Non, genre akomboka ma Fifi Feza hein ma Fifi Feza donc na moni ouais, de Temaya Alain Guinendo. motema Alain Genendo ya Genendo. Ouais. Genendo ya ma Fifi Ya ma Fifi Feza Feza donc femme na pesi ba mbote femme forte là ça va et puis mon vieux dirango Biuma na pesi mbote noko mbala Victor vraiment Victor batunanga tu États-Unis pasteur héritier bongo ya ma Julia Yves Cléter mobali batunanga tu ba DJ Sabin batunanga tu attiré vraiment na yebike nazana bino vraiment star mi de 3 fois na yebike kalaté kibisa pipezo ya et en plus ngani ngaka mutu ali kelimba moko ce mutu ami kelimba mi balé komi comme mubulu donc joyeux anniversaire à toi Mabi ya Kanam vraiment place aux na pesi batu nyonso na Congo esengo mbote mon boss vient biso Clovis Fimpa Général manager na mbote et en plus nyonso ekoleka kasi elamba ekoleka Maya moto na president na obelela yo Maya moto ta famille et puis même si tu viens loin à côté de Matadi Kibala les transports tu peux manquer les transports mais pas des habits pour obima nité okomati koto fola taka to ya makolo malé donc Maya to motonton Maya vraiment na pesi mbote place ça ba tunanga tout na pesi ba mbote na dit à la prochaine to monana ba bisi à la prochaine to monana bye. On est arrivé à la fin de cet entretien avec Yampaka to solo na Yampaka faire Vivendi Makambutu to zelango solution on se Vivendi za kumba ba gizengi na film ba Chine Chinois akizeng na film Vivendi film oba no beta pam Chinois jaki no beta beti aki azokengi la Vivendi on est arrivé à la fin, on se retrouve prochain match.